Poulot, ouais, la famille, aidez-moi à souhaiter joyeux anniversaire à Patricia Chikeva, le duc de Lemba. Joyeux anniversaire, Patricia Chikeva, toi-même tu sais, plein de bonnes choses, prospérité, longévité, succès, que le bon Dieu te protège, que du bonheur, hein? Patricia Chikeva, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Patricia Chikeva, joyeux anniversaire. Toi-même tu sais, yo yebin de kolanga ya 4, hein? Patricia Chikeva de la part à Moutouna ou quoi? D'accord. C'est bon. Un match. Je reste au Benganae. Ah bon? Ouais, je reste au Benganae. Mbayo peut au Benganae. Bouchou peut au Benganae. Donc, on ne compare jamais boulangerie na map. Voilà. Et puis, on ne compare jamais Moutoyo. Moutoyo, à ça, la kaba musicien, na musicien. La paix est plus puissante que la guerre. Donc, mon pays, déjà, titi de mon pays. Suivez kaka. Donc tout boza la kele le bozo landa. Bon le baté comme un confinement on était tant le ba pardon ah bobo ya kango. Erli Chikeva Kimbangu TV balobi boza pété awande makambo. Donc eyé na moto na mopepe nango ya sika. Donc boza pété le boza a toujours branché et beau s'abonner vraiment massivement na chaîne Oyo Erli Chikeva Kimbangu TV. Père de contrôle, Maya père de contrôle. Pour anime, Erli Chikeva Kimbangu TV et na mon pepa sika moto. Bino tu botu ngaya mayo. Betara thinking na place rouge. Bon mon amaro Erli Chikeva Kimbangu TV. Ya maya perdre, ya maya zao. Yozanga, kaka, pigeon. Oui. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa, babi chaîne za moko. Erli Chikeva Kimbangu TV. Erli Chikeva Kimbangu TV. Beau s'abonner, belle ballon d'or, beau s'abonner. Balobi Jikabe la banque populaire, beau s'abonner. Freddy ma tête échec 0, beau s'abonner. Soki moni mona moto awa, Yangwila Tisaka, Bino, beau s'abonner pe awa. Na Erli Chikeva Kimbangu TV, chaîne Oyo, Tata, Nabamwaze, Nayaya, Batalaka. Awa ukotela bagagi ya kitoko. Erli Chikeva Kimbangu TV. Gaga ya solo koto sabono koti mbala moko moninga ni yanda li sopote bosonja bolingola misamba bisama pana londe nyamazamba sila kaso mote ngayo linya nazali awa. Awa na Erli Chikeva Kimbangu TV nazali awa. Erli Chikeva Kimbangu TV. O kata masasamba kata bao. Erli Chikeva Kimbangu TV. Kata bango mponje. Ba émission ya kitoko. Ba télé-réalité kutu kolobate. Erli Chikeva Kimbangu TV égale bilingeli. Chaîne za moko, Erli Chikeva Kimbangu TV, meilleure chaîne, y a pas à dire. Ngoula continue à mosqueto benganendeni. Abonnez-vous massivement sur Erli Chikeva Kimbangu TV. Abonnez-vous massivement et puis en cascade sur cette chaîne. Partagez nos vidéos, vous ne serez pas déçus. Mbote na balandine so mesana kolanda mwana 10 ans et mwana 10 ans à la caravane. Papa c'est bien le moins bien et na pesi mbote belé parce que otikala ko zala jamais dessus. Parce que ce moment a 10 ans à plateau, c'est quand même bien makamoko au setana qui n'a monté. Oui, bien sûr, on a un mode de confinement, mais on n'a pas le choix. Tout ça là, le bibo s'abonner vraiment, vous s'abonner massivement na Erli Chikeva Kimbangu TV. Vous s'abonner, te sengi abonner na bino et ça la biso bien et puis beaucoup de ça là qu'on a jamais dessus. Vous n'avez jamais dit si vous bien, émission bien, film bien, ou non, autant les films, ou on honte devant et à Bana. Voilà. Merci beaucoup à Montréal, tout. Presque dans la personne Mambo TBD, Francis Montréal, je te salue vraiment mon pote, tant ce boy au salut Mokilinayo, et sans oublier la patrona, tant Erli Chikeva. Et son Nathalie mon bandi na moni dodo vie Kimbangu, je te salue mon papa, je t'aime beaucoup et il y a bino wana donc lelo boza la bino surputé oui na bi keno bo lo ba mingi pas question za la mingi on n'a pas les choix de ça ça no kangaye panai
na kangi vraiment et pas nae n'habité to mekana moi ko panzali sango mo nambu hein oye bomama ki wana mekana moi ko bima parce que moi de confinement oye bomma ki pe les bimisa mara mebele on n'a pas le choix coronavirus te bi que non awezate mais choix ezate voilà et Montréal n'est plus que panzala nga écran to mekampe ko solo là na invité spécial na la plateau na ngai voilà bonjour Annie. Oui, bonjour. Comment on a une balandine sur bazo London à minute. Ouais, c'est bien moi, Gina PMF, la porte-parole privée, personnelle, confidentielle de Fabregas Maestro, KGT, Kyrios, Kuzara, Tim, c'est de trop. Waouh. Il y a beaucoup de choses. Moi, les confinements, je les cas comment pas là. Ah, c'est trop dur, c'est trop dur. Premièrement, Mama Kambaboué. C'est pour la première fois. Je suis au Congo, je crois, 30 ans déjà. Je suis lancé un message vraiment. RDC Congo, et béni. Surtout dans la capitale, Kinshasa. Et ça, les RDC na Est Tonini. Et comme vraiment awaté. Mais comme il biso lelo eza partout au monde omoni l'activité nyonso ekangami makambo nyonso eza kokangama vraiment nzamba sa la grâce parce que ye mutu atinda biso na mokili donc nzambe ga sa la grâce ba maladie oyo et atteindre biso te parce que neti biso na Congo awa franchement il faut qu'on se le dise toi vraiment na hôpital à minene tu toi vraiment na ba eloko koko s'occuper na biso vraiment bien vraiment ezate awa na ba Kinshasa boy. Donc nous avons épargné kaka eza musika et puis bande kona biso pe baza musika batia mabondeli maladi wana na kombo na ya Jova et si la bongo ko sila tozala bien parce que boy vraiment toujours kokaté c'est pas bon to mesanate donc c'est un peu difficile donc bana ba tanga ni blanchiment donc ya brisquet donc ça fait un peu mal mais nzamba sunga biso maladi wana sila babilo konyo ceci là Nasir que par la grâce nae mamoine aussi là donc coronavirus a dit coronavirus au nom de Jésus Christ. Ouais. Voilà, merci beaucoup et je salue Via Qued Mother, ma maman que j'aime beaucoup et sans oublier papa Roger Boutabuna Motema pe makanisi ya mami. Voilà, to koti to panzamo les sango ndambo. To koko e ba mon parcours na yo depuis banda ti okoma porte-parole ya Fabregas. Ouais, premièrement, na pesi ba bonjour, na batu nyonso bazolanda biso partout parce que na le bilan makamba coronavirus wana za ba mot clé. Donc so zo banda fo banda non na yango nde binezo tamusa Congo na bete monde entier partout quoi. Donc ba bonjour na batu tout bazolanda biso, bonjour na patron na ngai Maestro Fabregas KGT Kyrios Kuzara Chimese de trop ainsi qu'à sa femme maman Terry Alino, bébé Jay-Z, bébé Brian Bastard. Donc on appelle bon bambote ya Christa de corps n'est papa S bambote place au lanangai trésor yaba trésor yaba boss appelle so bambote batutu ba enaki tata Mimi Chikeva 1000 check toujours imité mais jamais égalé Mimi Chikeva et puis on a profité pendant na présenter vraiment ba sincère condoléances nangai na patron nangai a outi ko perdre papa Koulout nae lelo. Donc, condoléances. Ouais, à toute la famille Mbouyulu, on a présenté vraiment des condoléances. On a combat des villageois, des villageoises. On a présenté des condoléances. On a patron Maestro Fabregas, a tout fait là, papa Kouloutunae. Donc, que son âme repose en paix. Et puis, on a présenté sous des sincères condoléances. Il y a sœurs, amis, ndeko, famille. Il y a Mimi Chikeva, Michek, Maman Lolo, Maloris la Congolaise. Paix à son âme, pauvre Lolo, paix à son âme, que le bon Dieu a gardé bien, a kufa tiki biso, ba te belé ba kufi ba tiki biso donc pas ces ans en thème, ba jeune pato ba to kende amina biso, a to kufa tiki biso donc que leur âme repose en paix quoi donc on est en nous ba introduction quand même donc tourner vraiment question parcours n'angezaki ndeni pour là se retrouver dans musique quoi. Donc ngai vraiment tant ndoko kola na ndolinga de musique parce que so talinga idole nanga vraiment ezaki ya Missy Elliott
nando linga Michel Elliott makasi surtout ndenga banda ko latela so alati basket asombi basket akenango susu donc akosomba basket na fila maison fila mais akenango suba tiango suba pierre ba donc ça là on a ndenge na ye donc aki fan vraiment ya Michel Elliott et puis nando linga kana zaka munene donc tant ka konda kana bayaye donc tant ka konda na bayaye donc moi la souka moi na 10 ans et puis nando ko linga musique trop tant on a ko tika mamba musique na koti mamba bale isolo na beta bana Delvaux bayebi parce que ngana né grandi en Ngalema na botami na mbinza Delvaux na maternité Delvaux et puis to koli wana après to yokende na Ipen et puis lelo ngayo na ofutela na makampane donc naka mona Ngalema na komo beta bale après bale banchik pe to tanga banchik après banchik na yo zwazemi tana yo zwazemi biso famille na biso to famille chrétienne famille ba joviste famille témoin de Jéhovah tout le monde la bazemi te ba ayo sala ki non fallait na bota kaka na bota na mbali na ngai na saluer maître Awazi de Bordeaux Kumisa Nzambe maître Awazi de Bordeaux on a papa moi na ngai na PC bambote belé babika jina mode confinement ma fille elle s'appelle Prudence Awazi na profiter na PC bambote to na bota na yo continuer classe na 6 classe na ngaka D6 na commercial administratif après na komi kotala mamba bale na lingango vraiment souté parce que comment il mamba ba kisi bani parce que ngambo nazaki vraiment là ya ba comité na ya Jade donc Jade wana ezaki équipe moko na Delvaux wana équipe ba mbokani a uta na équipe wana Jade ezaki équipe mo ba ofela ba joueur mo belé tozana bango wana ba pauvre tonton muyomba kufa. Donc l'équipe on a biso tozaka lokwa ba donatrice donc na palette moi bozui alaki okende biso yibi moi 10 komba lo sola balambeli ba joueur bani tala ba bala ngo akenga attitude na boka nga mamba bala ko mona ba kisi ba nini ngamo pela ko ndo beta de abale na équipe ba sango to betana ba Fifi to betana ba Delphia ba Edouardine donc ba balaka mo ba Edith donc ba balaka mo belé ba ele balé na molanda na ngasko musique mais par contre na bela musique na tamboli trop ngana ndako pena yamsu na ke wenge BCBG na ke wenge maison mère na ke quartier latin yamsu na ke dans na tambla rapo na ndako linga musique trop na ndako ko linga ko zala trop la ba musicien et on tient dans la salle musala ilo nini ekota ka pa proche Fabrice Makasi parce que qu'est-ce que c'est belé comme on ngotangi parce que lo nini et après ça que coach bi que non vona kangamara na maestro mais là premièrement première mutu à salanga à normo na zali courageuse tout ça là abalanga bena de Gina oh mais comment yo ozakazako ndike ouais maintenant show faut zakalanga German bompe la vie na PC bambote tant alongo pas venir sur Koffi Olomide anga sala album na akendo sa album na vice de procédure abino ginatika la bunde là-bas tana khoya to bande tout ça PC ba kokolom bambote to zaki wana to sola masolo venir German na ala bandisa nga TV liboso bateka mtoleka bateka M ba canal kin antenne A ba vert to le kave na zakaki ba babasu les mots honorable na PC bambote mtapesa nga komba Gina PMF ponga na ya na TV na ya na carte qui portera sa propre charge motomba ngombolo komba tout ça la recherche du pain quotidien et puis na ndena bo temps na ndo le kana TV yo j'espère on ndotanga non mais lelo parcours on ndezala kaka moi na 10 ans moi na suka ba et ba chroniqueur nyonso donc deux fois j'ai connu comme le bela pe j'ai va au Kenya États-Unis à salaka accident mo kuna mais nzamba idaka azalaka bien tant à salaka accident yo ça ba 1 an toi soit contacté né avant na ndako na mona dezimbo sabenganga to signé contrat 6 mois album na les mamas d'abord a travaillé pendant 6 mois après na yo longo na va na ndako mais
jour mo boye na butu wana na ofana na boutique pas Mimi Chikeva po ba Hermine Chikeva la patrona chaîne na yo vraiment Hermine Chikeva kende liboso ba tout vraiment ba soutenir chaîne oyo bo s'abonner venez belé parce que c'est la famille vraiment donc tolobaka moi suko comprendre donc là on va passer na Mimi Chikeva ba tout bo c'est kangai yo le ka ba TV ba nini na bimaka na boutique wana mais la boutique wana elle a boutique te ba belles autres ba yebi elle a boutique te ba Momo Stema ba yebi ba joli dogwe ba yebi ba Brandon Avatar Démon yebi ba tebele ba yebi ke za ka boutique te na kati wana ba chambre la mais tango bimaka wana ba mona ka ke boutique je mona vandaka wana en face ça vient na so Papi Phoenix hôtel Phoenix puis na so Papi Phoenix par Zoria mais kuna bina bat bandako edenga trop ba changer tout ya Phoenix wana pesi bino ba mbote ba merci nde bo edanga ve na Bruno Lubika mbongo propre mbongo propre na minute en États-Unis na famille no mobimba na pesi bon mbote je mona zo appel mon boy ba 21h allo Gina allo bonsoir étudiant viendeni pour étudier tout ça na ba oda ba wenge bani vendeni oh non Gina bien aux apps n'habitenga za bon marché na vanda en face hôtel Phoenix mbula utendo beta abi funa luka to beta masolo mo boye wana na busol promenine so tena luka kaka to beta masolo aya wana na sa mbula to kitana eti na cheta to vanda na pe ntaba mo bois to ndo solola obi ke fabuka sakenda mikila longwa wenge alongwa ki longwe wenge banini mais yo yebi kabina luka yo par rapport ya show voilà oleka olobela album na amour premier album na amour na betidia tout ça ndeni tiamita faut bon le roi aime sunga na oloba aime so ko tango doute na benga tidia benga pe prise na niveau mikili prise pa ya manga na chombo ti be poza sola nanga to soli pe ba monta ba nini esenga nini po bandoleka bona abela talise ndenge zalaka to suka pe na ba salaire pe lobi na ngoka na ka singa no etidia oya bo sola na lobi na mbama futanga 6 mois maestro 6 mois mba moko 6 mois 6 mois pas non mon émission 6 mois na ya salaire entamba mon na zu palais entamba mon longo bon marché na zu palais na mo futela tilelo na mali kampa donc ba bien fait zebele mais tokolo bango telelo boy porte-parole moko te na baba siku na tikala kanga mo porte-parole moko te amsu ba pesa nzembo pena que teka nzembo ba ko pesa pe nzembo mais ça on ka mascarade mais teka pe no teki pe opeka o vivre pe bien oza bien donc ba bien fait ça belé yango na senga toujours panzambe apambola ainsi que sa femme bagende toujours liboso parce que azo reconnaître misala to sala yango zo mona ke nzamba o sala ke toujours liboso. Voilà, merci beaucoup Muriel Tokoba Koba et nalingi na yeba nouvelle ya Fabricas ya groupe et puis là ba musicien na. Ouais, biso Villanova mode confinement palais maestro pe na minute oyo parce que autaki tourner na niveau ya États-Unis akata ku tourner ko kata parce que azaki au moins na ba 11 concerts 11 showgaze livré kuna ezaki na États-Unis mobimba ba Hollywood ba Dallas ba Miami ba Canada ba Montréal ba Toronto donc atambola mwandambu et puis ayako kata anilaki des concerts moko anilaki wana parce que senga ki fala zonga talaka malade ndere esalaki coronavirus tout ça là ya moye que senga muna mutu azana famille na nde basala yebena basala yi balukaki moye tout pas producteur na taka ba yako tide na jet privé ti na Bruxelles parce que ba veut ba no le no zonga soute tout ça là producteur on a ça qui fort à jet privé ti ki maestro na Bruxelles na mito to solo no maestro vraiment en mode confinement na palais la mère maman Thérèse ainsi que bébé Jésus bébé Brian bazawana donc na matango soukoele donc ana matanga auto perdre papa Kulutu na donc mes sincères condoléances à eux. Moi nouvelle à groupe qui menga président et puis à groupe. Ouais biso ba villageois ba villageoise boyebi que toujours préparer vraiment album na biso
tu prépares vraiment l'album Nabiso au maïs soit passé sous chance il y a un deuxième album parce que na cursus l'album du groupe et ça album oyo maïs soit passé biso tout ça qui banzembo tout teka banzembo tout ça banzembo na sibo ka ndenge betaki après ça biso banzembo na mutema moko na ndenge susu ayako bimsa album na cible mise en jour na sibo yo ka album banzembo za kata cible wana banzembo za bien. Donc, sur l'équipe, comme tu as poni promesse, ou l'équipe, tu as poni épave, ou l'équipe, tu as poni visible, ou zonga, tu as poni kailov, ou l'équipe, tu as novelas kaka. Donc, on a vraiment belé, Mikolo, tu as trop égoïste. Donc, on a vraiment belé, beaucoup cible mise à jour, mais biso pe villageois, malgré le confinement, nous avons travaillé, malé, n'a pas parlé quoi. C'est quoi, en fait, naïveté. Naïveté, non? Et ça, moi, ni mais, choisir tes questions. Mais tu n'es pas là, bien, n'es pas là, yo. Si, si. N'endenge ma musicien va quitter le groupe. Est-ce que oui, que non, moi, failli t'écouter à Cana? Orchestre. Parce que, bah, moi, spion, tu es qui vraiment, bah, tête, si moi, vraiment, il y avait un nouveau mais, bah, t'es. Bon marché commence, n'a absence, n'a pas. Et belé bazana, moi, disait, belé bazana, to benganaki. Ebele bazana ouais ebele bazana to bengana ki misusu pe bazana balongwa ki ouais nani bengana ki nani longwa ki on dit ba nani 10 match je reste to bengana bon ouais je reste to bengana mbayo pe to bengana buchu pe to bengana donc ba le balongwa pour volontaire ba on tenir bâtir en qui balongwa to bengana ba bon voilà to bengana bon balongwa te. Et puis, bao balongwaki bao sa ba carrière na bango oyebi ka ndenge zala kaka batu babi soki ndako e marché bien papa éduqué bino bien oyebi que faut longwaka na ndako oke luka pe ofanda pa na yo mais soki oignorer nde ndako nde mabe place wando lia mwa fufu mwa lipa mwa nini okolongwa na olongwe no bien oke kuna neti lelo be babi na filer respect élève du maître. Donc on a la fierté au lekaboyo qui nous est donc aebe sika utaki et puis azo ebe sika zokende le soko ebe sika utaki te moi ebe sika okende exact donc c'est ça. Voilà et puis bien affilé je te salue et puis mon papa n'alingaki trop azala toujours reconnaissant voilà tout ce qu'on avait kokoba c'est que moi ba tiraillement comme entre un fer et un robino. Faire na rubino nde bazo boya na oui to nimbe ko orchestre faire aza vie a rubino na musique parce que ezo lekela biso ndenge amo boya ba vie na ye na bakiti boye tant que molobeli ya fabrication pour na yo omoni ndenge ni bon ndenga pena ya mabete il y a vraiment ba question mo bena na ko répondre na pena te parce que moi ba biso boye tellement tout comme dans mon pays sur simbi ou la suspension ou après on a bengi CGA ou suspension donc mais pour nous répondre question non yo moko cause pe na réponse non donc et le là ozo comparer boulangerie na mapa donc pour l'ipezala faut boulangerie zala donc jamais lipa ekozala sans boulangerie d'ailleurs le ozo comparer mutu asala ba musicien na musicien donc ça veut dire que ya makambo yo moko dans ba réponse yango na déjà donc na nenga ki mukolo ah oui donc faut respecter les gars qui ont vaincu na nenga mabete pour cela bina simba pour ça aussi suspendre na pas mabiso mumpe mais aussi quand même donc pas comparer jamais boulangerie na mapa voilà et puis bah comparer jamais mutoyo asalaka ba musicien na musicien donc muto abimisa ba musicien ba comparer ba muto voilà merci beaucoup et nabi kitezo ko babe koba musala choisete since je te salue là où tu es mon apôtre Tango et Benita Kimvolo
on a su 7 ans na piscine bino wana na biki bolo ba trop mes choix ezateza cop musala comme ça voilà besoin bon c'est la biso nini oui en fait na yoka qui ont déjà avant mais oui bon mode de confinement comme musique moko to ebité ya sikani nto photo zela ko pesa biso mo indice na ngoto photo zela ka soki tire bima non et là vraiment ya sika ezate pour l'instant mais bato ba yoka vraiment cible ba yoka album wana cible ba ozala vraiment de cité et puis les 24 avril oyo ezabongo le 24 avril ezabongo jour papa mbakufa na sur 4 ou 5 ans nae maestro atalaki ke kadoni na kokopesa e kadoni ni akokopesa maestro akopesa a honorer papa nae donc alingaki azobimisa clip mo boye pona ko mémoriser donc titre nango eza mon Paul waneza na cible mise à jour so tali botali na CD bo mona mon Paul eza wana yanze momoro Fabregas a immortalisa maestro a immortalisa papa Wemba donc abimisa le 24 avril et bima le 24 avril dans le 24 avril oyo la plateforme sur internet et puis je crois physiquement total en op na ba chaîne na biso télévision a onakin donc mon Paul ezobima pour la immortalisation ya papa Wemba le 24 quoi le 24 avril non panza ndenge au travail kana président Fabregas boy est-ce que ça peut na batili bana je ba proposer yo ba montamo ya grave bio moi danger pour quitter Fabregas OK n'est pas la bango vous avez ma proposition là nga déjà pas Fabregas maestro patron nga nazo ya des suspensions nazo bena des suspensions mais tu peux belé ba benga ngai ba proposer nga pe mais na français balobelo moko la patience paye moni place ozali eza musala na so linga ngo po so lelo ba peso suspension OK place mususu tango koma place mususu wana orozwa pe kaka suspension so ba mususu ba bengo koma su place mususu yo moni lelo ba te belé ba zo bate naza wapi nazo kende wapi nazo sala nini donc on se montre porte-parole ba comment ka éparpillé donc ba bate musala oyo et apena musala considéré donc ce qu'on considère ngo bien tout le monde ba papa na biso ba kudura ka songo bazara ba porte-parole ya Kabila ba président Kabila tout le monde ba la mère Mbende le tout le monde ba te belé mais surtout que ya musala oyo za reconnu ce qu'on considère ngo on travaille bien mais ce qu'on considère en côté Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. Et oui, tu as comme on a presque à la fin de l'émission, mais question manquant et oui, si à partir en France, vu que quelqu'un dans l'émission là, yo, de la question là. Par exemple, on a répétition dans le studio, dans besoin de travailler, besoin de sentir absence ya ba élément mon côté. Au bazala qui la groupe. Moi absence dans le studio que non et si ceux qui ont un tel mais de long déjà et si ceux qui mais attends tu me la beauté vous sentir non pour l'instant vraiment pour l'instant na koko sauté tout dans studio té bana to ça cursus l'album du groupe et puis président biso maestro Fabregas que JT Kirios Kuzara Team essaie de trop akenda ko ça l'album ne cible mise en jour na niveau Europe ça vraiment na niveau Europe et puis monsieur moko te ya biso koto ayembaki mota betaki donc il est cas qui bien yango toza na ngona pour l'instant mais biso tozo se préparer tozo zelaye sokaye et puis makambo ici là album na biso pezoya to sa makambo bien o ele kaki o to sala ele ka cursus to sala logo bien ele ka cursus to sala logo mabete to sala logo bien ele ka cursus parce que album on ya maestro cible mise en jour ezo peser kilo moni ba musique lelo bandule comme ya futur donc maestro asala logo futur lelo oyo batu bandaki komona pardon loko lelo mo boye grave mais lelo monique balandika chemin
yango na so benge les guides maestro Fabregas Kedjiti Kirios Kuzarati Messieurs de trop les guides boko suivre kaka donc bino tout boza la kele le bozo landa bolo bate ko ma confinement oni te tanga loba mamba pardon bobo ya kango mais lelo batutu bakomika wana viena tala respect maestro abanda respect tongo alongwa wenga finga we raté afinga poza we ranson te alongwa wenge poza we ranson na poza jibe mpiana poza we ranson na poza ofelomide basola te mais maestro asola na kofi asola na we abeta na la samba donc babiloko wana tu batu fo ba comprendre kango comprendre batu fo ba comprendre ngo respect à réciproque et on m'a sur le bail bolanda kaka pour musique ça ndule comme ya futur donc bango tout bolanda na bon malé mbegande to kende la on mona kande j'ai changé là on peut et comment changer déjà na habité sur le Francis réalisateur son nazo kosa mais nenga pela makambo kende la yo mozo mona benaki non musique comment changer ba ko finga ba nini za ke ya souté et comme normal c'est ça voilà. D'accord, tu comprends à la fin. Question par exemple, là-bas, oh, bobinganaki. Non, qui là-bas, oh, bakitaki groupe barmoko, mais là-bas, oh, bobinganaki. Bah, pas président, bah, c'est un pardon, bah, un groupe. Aujourd'hui, c'est bon, t'es. Bon, voilà vraiment, ça. Pardon de G Libéraka. Pardon de G Libéraka. Qu'on appelle la prompté. Yara Chebino. Yara Chebino. Moi, je suis là, je suis tout le temps aussi. Je suis là, je suis là, libre, c'est pardon libéra. La paix est plus puissante que la guerre. Donc, mon pays, déjà, titi de mon pays, il y a un émission. D'accord, Montréal, tu as émission dans ce cas, émission vraiment, merci d'avoir balandine sur ma mission à Kolanda Erlin Chikeva Kimbangu TV et vous allez toujours brancher. Vous tirez cause à la jamais dessus. Mais que non, moi, quelques personnes ont dédicace et ça n'a bien ma casse là-bas. Au Zolanda, on a chaîne d'habitude à Erlin Chikeva. Kimbangu TV. Hein, Bokota, Kimbangu TV. Et on a makambo. Erli Chikeva Kimbangu TV. Ouais, Erli Chikeva Kimbangu TV. Voilà. Donc, il faut s'abonner. Donc, Chikeva, on a une famille. Donc, on a une famille, c'est belé. Belé, Gaël. Belé. Donc, tout n'a pas si bon bamboté. Famille Chikeva Mobimba. Mimi Chikeva Michek. Brandon. Keren. Brandy. Bango tout na pesi bango bambote vraiment ebele pour s'abonner aux abord à famille to bande to ça nango et puis na repesa bambote ebele na trésor yaba mon boss et puis na présenter sous ba sincère condoléances na famille à patron na famille Mbuyulu to perdre père à Kulutu donc paix à son âme donc mes sincères condoléances de la part de villageois na ma villageoise nyonso pas présenter ba sincères condoléances et na kitata usine vivante s'appelle so bambote nolisa kusakwel David Lutete Gaucho loboko elesa batu bakata ngote David Lutete Gaucho na pese bambote Élisée Mutingwa la star plus 10 Irène Mboma na pese bambote Sigo Ali Afi na pese pe bambote belé bolingage n'a pas meuf pour retenir craquer et puis on m'a soit vraiment besquise belé fallait les cas direct live à 5 no besquise belé parce qu'il a auto perdre papa Koulou tourner donc et ça la bon samedi prochain beaucoup rejoindre en live mais bon s'abonner la chaîne YouTube Oyo Erlin Chikeva Kimbangu TV donc bon s'abonner vraiment wana talaka borna biso bokota makambo bandi vela ngai siro chamala elombe vena peso bambote belé diamant jeune pe la peso bambote belé batutu bolanda ngai nayebi ke Loulou Yolo le célèbre na peso bambote belé vela ngai Jean Baptiste Ngindu Bouya Mayola bambote no belé Olivier Ndombasi faire gagner la merveille, n'a pas so bambote belé fego et Jiki Tenge. Merci pour les gestes Jiki Tenge.
bambote belé na yo Chikokeli venanga Chikokeli bambote belé batutu bolingaka maestro bosa abonné vraiment na album na biso cible mise à jour boyoka yango eza makambo eza wana parce que maestro ayemba nyonso ayemba rumba denzol tout de loko boy eza wana te boyoka pena album wana bien mais le 24 avril oyo tozo rendre hommage na papa Wemba na nzembo poza yemba na kokanisa ye ya mon Paul le moment na ka keba biloko papa Wemba mais yara maestro Fabo le 24 avril oyo il sera disponible dans la plateforme nyonso. Merci de mise à jour eza wana boyoka. Merci. Voilà, merci beaucoup. Et nous avons une invité vraiment spécial. Et ça l'est bien parce qu'il y a un accueil, Babi Kena, Ali Chike Vande Makambu. Et tout comme nous avons une émission à Misso. Merci na balandine sur mission na kolanda Ali Chike Va Kimbangu TV. Bo tikala ko zala jamais déci et puis na pometa bino bo ko zala ka jamais déci. Moi na 10 ans azaka wana pour asala bino bien voilà et ya bino ngana na bi Kena mbote o bambote zo na zangi zonge pa na bino vraiment na zéro na buka bo moyi. Na olingate zéro côté mota écoute na kati voilà et na pesi bambote na Freddy Chikeva et Mireille Makiki na pesi bambote belé maman Janine Chikeva je te salue aussi Kenny Tobe na pesi bambote belé oncle Freddy Kayungu voilà oncle de moi Freddy na pesi bambote belé Guy Roche ni malemba toujours likolo ya yo ngana ya bino on a besoin tellement ébélé de don vie Kimbangu mon papa la pesi bambote belé et sans oublier Erli Chikeva ya yo on a la patrona au boy au salimo kimla yo et ba fak nyo sepela na mwana 10 ans nako sepela bo sepela na ikaka ba opi ba sepela na ngate ngana sepela na bango ngabana de bango fort na kufa bango donc ya bino on a besoin tellement ébélé besoin vraiment ébélé partout dans le monde na baté na banda puis ensuite c'est la rapi ba bisous gros bisous pour s'abonner massivement au tikala ko zala jamais déci na chaîne.